namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga ka maman Eliane Nit. Apesi bino ba mbote na bino ba ebwe abarizenu mavimpi malukai. Moyo bande kolanga kolimbisa na chauffeur na mama ina mela moite hein. Pola na olinga na kindo sala sport. Na olinga na ko sala marche. Na vana sala marche. Na solo na bande kolanga. J'espère que voilà, moi malamu ngai wabino mama Eliane Nit ça va nzambe ya mawala musibiso malamu soki na moni tongo kotana akobanga nzambe soki na moni tongo ya lelo akobanga nzambe namoni tongo kotana banga nzambe soki namoni tongo ya lelo liboto na nzambe toyemba alleluya alleluya amen alleluya alleluya Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Yemba, il est vivant. Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, il m'a donné la vie aujourd'hui, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Ah, ce qui nous a mis témoin, c'est que là, la habitude de la vie ne nous appartient pas. Grâce à Nzambe Tata, j'espère que bolam ki malamu. Wabino mama Eliane Nit, nous avons basé la musabiso na makasi. Alors, moi, Mikolo, le point, c'est l'habitude de la marche. Et on a téléma la télé, la makasi, la télé, balancer. Mais quand même, nazana mawana motema parce que tu es que bison se tokufa. Liwa ezapo na mutu nyonso. Tokufa solo. Kasi ceux qui mutamoni liwa ezo ya boye. Akoskiva te liwale le kana kunanga na okende te po biso nyonso tolingaka bomoi tolingaka liwa te ata ba pasteur nde bazaka na cher ba te bango kutu nde balingaka kokufa te pasteur soki kutu ba soki na bato babangaka liwa makasa nde ba pasteur balingaka te soki atokaka esprit de mort bima bango kutu balingaka liwa te donc mutu alingaka liwa azala te eza na baliwa mosusu eyaka oyo tali bobite liwa opeza eza ya nzambe o eza ya nzambe te mawana nga eza ke bato ebele bandeko o balingaka mama Eliane ndeko so zamba na liboso okutani na nga okutani na mission na nga na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nit TV soko sisi ko s'abonner o activer mo ngonga wana ezali bongo cloche soko activer ka mo ngonga wana eko sala ke à chaque fois dans une émission na kati ya chaîne ko permettre yo obanda kotala ba émission ya sika soki ekoti na kati ya chaîne na biso awa na Eliane Nit TV awa soko ye o s'abonner okutana atana eloko moko ko sepelisa yo okuta mama Eliane Nit bo solola okuta mama Eliane Nit azolamba okuta mama Eliane Nit na balaba azotambola okuta mama Eliane Nit ba télé réalité okuta kana eloko moko eko sepelisa yo parce que awa sera du vrai du vécu du quotidien de lekaka awa okuta masolo ya ba couple awa masolo ya mabala ndenge ne okovana na baninga ndenge okovana ndako libala ndenge okokutelo komoko ekosepeliso awa mais awa ndenge polémique nde ezala te mais mikolo yo ndire makamele ka tellement mi ondire na moposa na kota mwa mukie moteme utinda kota moteme mutsezo vanda esprit mi wale zo bunda moko zo ba kota mwa mukie ko mutsezo ba tika na yo mutsezo ba kota mwa
que si vous avez mutakanda kota la ngaite pour se planer na ngaite, so mon koza fanatique révolté kota la ngaite, so mon oza mutaketo, motema ngai motema bololo, surtout yo na ye kuna kota la te. Alors mawananga le leza que batindeli ngai vidéo boyebi ke biso so de toza bakenda ko tambola partout de gauche à droite. Et ça dans la vidéo mon batindeli nga awa. Pour le bima pourquoi parce que ndeko moko ya mwasi asili kotika biso selon vidéo batindeli nga babi atiki biso kaka na Saint-Denis awa mboka na biso na France na Saint-Denis awa esika ndeko asili kotika biso selon explication balobi ke ndeko akufi po abelite azaki maladi te. Et loko ebomi ye balobi ke akiko tia ano boyebi ano biso batamine boba apuchu so to ana posa kokonda to kwa kosala régime te to kwa kosala ba sport te to koma ko kima mingi na ba chirurgie esthétique ce qui wana benga si pe bariatrique hein bozo ngande bo kosola ngo kaka balobi ke ndeko na biso moi c'est akufi parce que akochela bino tout à l'heure boyoka ekufe ndeko na biso akufi. La bino tout à l'heure boyoka. Ndeko akufi parce que mobile a côté c'est complexe. Complexe ya taille. Mobile a côté complexe makasi. Oa munene, oza apuchu, oza na poignée d'amour, oza na eloko moko bimio awa. Soko lati pantalon, libumu moko bimi na gauche, moko bimi na droite. Alors ndeko na koyoka boyebi koyoka. Matoi tango yoka elimbaka. Mobali ya bosani ke tango balaki mwasi azalaki mannequin aki nzoto mike. Mais tango mobali ya bandiko pesa semence na kati ya nzoto ya mwasi bana 4 ndenge balobi ne baboti ba. Abosani ke moi c'est tango bota kanzoto na ye échangeaka. Na tshila bino nanu musalo ngala sa service traiter la providence. Maman Elia Nitu. Na musala ngala sala ka service traiter la providence. To tshina service traiter la providence totala yango ndenge ninga na sala ka musala nanga simato ya kozonga na ya kochila bino ba voice na ya kochila bino ba image. Yandeko o atiki biso akena liwa pamba te mobali na ya kote ke complexe so afingi na tongo afingi na midi afingi na pokwa afingi na tongo afingi na midi afingi na pokwa yango esalaki ke ndeko akende komona munganga bakende koche ano basala e sleeve basala e bypass estoma ekonda aliaka lisusu te po ya sanini azonga ndosto miketo tana publicité après na ya kochela bino ba video botala. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous.
Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Wana bauti kotala bongo vidéo ta bomoniti nakati ya libala ozomona ke tango mobala obala mwasi bonso baba jeune mobala zana nzoto mike mwasi pa zana nzoto mike o bomoni ba jeune o musu bomoni ba oleka wana eza poumon de mon cœur maman Eugénie Mongai wana poumon déjà ça déjà na santé mais bomoni ba jeune baleki wana o musu ba ko mona ba ekoleka poumon de mon cœur maman Eugénie Mongai o bomoni po mariage na ye ngamna sala yango poumon ngamna sala mariage ya poumon ona pa Mongai pesa pa pa mon femme Mongai pesa na fanga nazo penza fanga mariage ya poumon nazo penza fanga penza nazo aka bien. Alors bandeko bolanda bino moko boyoka na matoi na biso na matoi na bino ndenge nini ndeko na biso akutani na liwa machi là. Oh là là. Posez là. Vous avez acheté la bino bandeko. Dis-moi ça va la mort. Avant moi la batu mukele ba personne na libumu moi batu mukie. Nzoto mukie ya. Ba boti ba na 4. Moi c'est le fungwa mi. Et comme il est ngambo. Ko traumatiser moi moi ça batu na ndako. Ndeko na biso bandeko aza na hôpital ya Saint-Denis na bakotisi na mort bandeko ko traumatiser ali bakotisi na mort hein ana mort ndeko bakotisi na bakotisi na mort akuna ko mwasi na soni mais mwasi aza bongo te basala ba photo na basala ka mariage na mwasi mukie mwasi kitoko mais mwasi abote lo bana 4 papa Paul fona tanga la kombolo papa etali okende ko porter plainte ndebo mesana tanga na tanga ya mboka te na otangi papa Paul le olinga ka mama wana azala ko bongo okomi ko sikula mwasi cerveau mwasi akufi ba koto hospitalité traumatisme tension mati ba mutu déjà ko komi munene ya makamoleza kama fo tala na yebi te peuple obande ko tapotelenga le na problème na bino tapotelenga ya pinjo ye ya pindi nyate écran Bika toza boye bandeko. Et ce problème ni ne ngoni bala ba congolais. Uninga vraiment. Ko traumatiser na uninga era nyoso. O komo kende ka feti yo moko. Soki moi c'est là lobi papa to kende feti. O ebisi on kende na feti nini. Bote mo bazo misala mo sine. O kende na feti nini. Di bu musuko la ti pantalon, di bu mekaboni, ko to mususu na sendambo, ko to mususu matili kolo. O kende na feti nini. Tala mona. Mais moi ça va tout moi moi ça taquer côté à salle ce qui a noé so pas quatre ça qui kata story bandeko likolo ya complexe ya mobile ngebo momuni ebomi muninga mwasi siko yom to chikali na ndako zo landanga ko landanga mobile ya complexe mama na magie d'orange mobile wa lobela ko era nyoso azwa yo zala na yo bien oboteli e bana bozo benga e papa mais moi ça comme c'est traumatisé moi yo kene na fête ça te poye libumeka bona des fois so kana ti pantalon fini mutolu zemi moko bimi awa mususu bimi ayo mo fini la mo ndinga mwasi yo no tuke na mwasi na yo bebe tike ne to sana moyo makasi be geni pe bo marabatu est-ce mo yebi batu mingo zo bela malatala mo yebi so ma congolais to sana makambo mo to sana mboka mundele o sana makambo pona muninga yaya okukufa ne tufuma olande mama paradis aboka maka anel kakuna balonda so akata di bedi bumulo la bota bana katrate so tali esede pana makuna so ko balusu bo kuna yaya okukufa tiki mama paradis quand la complexité de mama paradis fila na pantalon li bumanda ngo bimina sete est-ce que tata la maman paradis a obesi aza burro est-ce que maman paradis a burro est-ce que maman paradis aza na vitamine na nzoto liaka bloga bien bilanda complexe koti mwasi za na mort azo mwana batu mukele ba personne na libumu mwana batu mukie nzoto mukie ya baboti bana 4 mwasi de la fungwami e komi de ngambo ko traumatiser mwana mwasi batu na ndako ndeko na biso bandeko aza na hôpital ya Saint-Denis na bakoti sie na mort bandeko ko traumatiser ndeko er nyoso
Chantal Bola. C'est la mort, hein? Mais moi, ça a bon côté, parce que la photo, la personne a mariage, moi, c'est mon pied, moi, c'est Kitoko. Mais moi, ça botte le ban à 4 ans. Papa Paul, faut attendre la combo, papa. Et t'as lieu que l'on porte plainte de vous, mais ça n'a. T'as un attaque à bon côté. Non, mais t'as un peu de problème, maman. Attends, t'as eu un problème, t'es. Bandeko, tolanda nano. Boyoka nano, tokota nano na détail, salama kamuto yoki, bandeko. Bandeko mibale bele bakoti si basi na sa mabele mibale mingi basali ke basi bakota na sa mabele bango batikali mibali bakanisa ki bango bakana ba défaut nzoto ya mobali pe déformaka et déformaka ezaka ya mwasi te la ka nzamba sali mwasi aza zoto mike aza komema mutu na libumu avandi na mutu na libumu ya 4 kg ya 5 kg ya 3 kg avandi na mutu pendant 9 mois 9 mois avandi na mutu na libumu abimisi apemi une année et demie papa oye lisusu avandi su na mutu na libumu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous les deux deviendront une seule chair. Oye, yomoko. Moi, c'est yomoko. Le quoi, l'ensemble, c'est moi, c'est nabino. Bosanga, pouf. Moi, ça va dire qu'on pèse yo bana. Babandi ko benga yo papa. O bandi ko yoke sengo. Nenge papa, o abote kyo bandi pe yoke sengo. Tango yo posa ko benga yo papa. Aussi, moi, c'est nzoto mike. Moi, c'est ko déformer na kati ya ndako na yo. Moi c'est ko koma nzoto minene na kati ya ndako na yo. Neska moi si akomi nzoto minene. Nzoto zo fongoma po aza ko bota. Ta muso aza ko lia pe malamu me foko yeba ke ba minene oyo tozala kana ba nzoto ya mutu ezaka uta bokoko za ba hormone ya batu ndenge bazali. Eza na famille mususu bazaka nzoto mike balia te bayaka minene te. Eza na batu mususu alia te ayakaka munene. Alia te ayakaka munene. Eza na kati ya ba jeune. Yango to mona batu mususu zobela muto zobela nini zobela diabète. OK pas médecin tout nio. Est-ce que na famille na bino ba diabétique baza ayebisa za familial. Boza na maladie o na kati ya famille. Mais papa ebele ba mama mingi baki kosala mabele kaka pona papa yepe mabele ngo ndenge se ko ya boye vraiment papa boss ne kozo kia ngwa ko telema tango lingaki mwasi ezeki ya ko telema suke kwei yo mela mwana mela eko ya tene fo eko ya te ozo bossa na ke bebe liboso oya mela ka mabele wa va kweya eza yo papa bebe ya liboso ya mwasi na yo oya mela ki mabele ava mabele kweya ava mwana ya sezande yo Paul yot beba libosa melaka mabele ava bana bamanda komela Paul ezaka na ezalaka yo siko yo moko loba yo mela bana ba mela yo mela ekokoya te ndenge ni ekotika ka ko telema ekokoya te ndenge ni papa mibale bele bakotisa basi na sama bele likolo ya complexe ya munene yo ka mobala linko mema mwasi na fête te aliko kemona sina fête te okeno na fête te pona libumu na keno na fête te poyo munene papa ba defo o mibali bozaka ngona sa nzoto makolo na bino sibe muso zalaka basi bakanga mitema muso zalaka boy oka moi ça pesa ko to kombo petit chinois na moi c'est mo ba pesa ya mbali ne kombo petit chinois muke ka boy moi ça kanyi motema po ayebi keza libala ko to ba malembe pona ba papa basani ba ko lo bateke o mama manke bango o ezaka biso ba mama mututo oyo ba papa ba oyo kate o ezaka biso ba mama ba papa ba oyo kate na melela ko mwana monene o ezaka biso ba mama se ba papa mususu bo batami kaka mwa boye kaka me mama ko boya yo te mama ko lo bateke bakende ko benda ngo e koma boye te etikali kaka boye mama ndimi yo kaka bongo pona nini bino soki mama ye munene obandi kote complet tali oza munene monta tala ngulu masa monta le ozolia ozolia boye ozoma ozimwa sinzoto mike
akomi monene na maboko na yo okamati obayeye et puis aboti bana nzote déformé okende kobaye mwasi okende kotinda mwana ya moninga akende kocha non akonda pona yo sepela est-ce que ezalaka bandeko biso moko pete kozwa maele te makambo ebomaka batu mingi bazokota na sa mabele pona makambo oyo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Papa, bana ba mili mabele. Nzoto amute fonga maka. Surtout biso bafike to na ndenge na biso. Tozaleka ndenge to nzoto talaka ezokota mfumbo. Ekoti ponda mosaka. Bite kuteko ya mosaka. Ngai ya mwamba. Ewa munene te ninge nini. Meza pe na mutu muso atali bongo akoya pe munene te akozalaka ka nzoto mike. Bandeko, basepele, bakoti na se ya mabele, bakufi baliwa ya mangumba, kapona oluka ko sepelisa mobile. Banda de boyemba, nakoboma nzoto te o. Nzoto nanga se moko e, mabala ya sango makufa mokili zoke liboso nze moneza ya table. Nze moneza ya table nzambe. Ndeko nanga zotala nga kokota complexité. Batu musu baza famille bazaka bato minene, batu musu baza na famille bazaka tala makolo minene nzoto muke makolo minene, batu musu baza tala nzoto minene makolo muke, batu musu baza tala baza na tolo plaeza neti mikolo ba mamebele oyo balata neti buchu baba ndeko basi naza contre buchu te po mama monike te lokola a naza plat nasala nini nalata mwa buchu po buchu epesanga forme soki nalati liputa epesanga forme ke nana bassin kitoko soki na uti fete na zongi na longoli buchu epuis buchu ekata maka so moto akende na fete so moto akende na fete azwi buchu na ye alati ntango okanga liputa na ye abili forme ya bassin ntango ozonga ndako azwi chiffon wana alongoli azongi normal wana ça va. Eza bandeko mosusu pe mwa nyonyo eza minene mingi te asumbaka ne ba soutien eza ya ba chiffon po soka lati soutien na ye abimaki eza na tolo soka azongi alongoli il faut que se supporter kolinga ndenge ezali ntango oyebi ke mwasi tala nanu na mama oyo aboti yo zwa bafoto ba mama na papa ntango bazalaki bajeune na ntango bakoli est ce que bazalaka ndenge bazalaka mpo na nini bana mibali bozobelisa baninga attention
bana mibali bazobelisa bana basi bazobela ba dépression oyo toyebaka te mwa moto aza dépressif ocomprendre te tellement aza koaccumule ba injure ya mobali mafinga na mafinga oleka boye oza monene ozanga boye monene oza omoni oyo monene te neti oyo ali kokende na mobali ali kokende na mwasi na fete te pourquoi parce que mwasi aye monene tokende na fete te mpo libumu moko ebimi na se moko ebimi likolo mais soki neti libumu moko ebima na se moko likolo olia kolata pantalon yebisa mwasi alata robe loba na ye mama avec tendresse et amour, obite maman. Au moni, ce qu'on a dit pantalon, tu es ceinture, libumu na yo, les autres mamans qu'on a c'est mon likolo. Ngala mona par rapport à taille na yo, lata na yo robe, ce qu'on a dit robe, et ça la nango, près du corps penza te pour moi ça ni libumu et mon anate. Car à ce qu'on le li bilamba ngai mo kone na ko sa nini na ko mona libumu. Boza pe ko aider basité. Ni ba le belé boza ko aider basité. Balobi akufi na Saint-Denis batie na mort ndenge mwana na biso leki Chantal Bola lobi akufi na Saint-Denis batie na mort lokwa batie na mort boy na mort pe ka ya Saint-Denis soki matanga salami papa oya ko sala boy caméra ozali kaka awa atanga ne na koma apuchu mutinyo soto ayebinga kokola nanga nazala jamais mutozoto Mike, non. Tina komi apuchu boye, eza ndenge ya famille na biso. Biso na famille na biso, tozala kanzoto mike te. Tozala kaka bato ya. Kande na aboye. So bongo bandi ona, toza kaka boye. Biso toza ba apuchu. Toboye ki apuchu na biso te. Par exemple, là c'est moi. Oh, eza ngai. Votre deuxième maman. Bon, moi la photo, oh. J'avais 33 ans. Vous voyez? La photo oyo. Moi. Il y a une nid. Mbuyumuke li mushibola. La photo oyo. Nazalaki na 33 ans. Vous voyez que la zanzo to mikete. Bozo mona kaka ke mona mwasi oyo azaka ka mutu ya santé. Na âge on azaki na 33 ans, soko tele bispe moninga 33 ans, komone ya nzoto mike. Ela kisi ke na ndenge na bango pe baza batu ya nzoto mike, mais biso famille tozaka mike te. Awa, naza na 33 ans. Siko talanga 20 ans après naza. Sikoyo to lali to lamuki mon amoureux de Marie. Na kota na maboko ne na 29 ans. Siko nde na komi boye aboya ngai pona komi apuchu polo kwa na komi apuchu boye ala bana ngai te yo lisusu te papa soko boyi soko moni mobali akotso complexe ya nzoto loba papa so monke nzoto na ngeza munene talanga te longi lula te longi na ngai lula ata zolo na nga lula ta munoko na nga kokende te kyo ke no sala ano po sepelisa mobali ya ko sepelisa yo na nini batonda be fidélité mibali be fidèle tiozo mona mobali azoba na mwasi na yeke non toke na ofeti te parce que okomi munene azoka mwasi soni po akoma ko linga musala ne bidoda azaka do musala ne bidoda lokola doda akomi ko boya ko bimana yo pourquoi parce que ba makangu na yo na bazoto miketa ba bandu fe tika ayo monga na moso na apuchu papa so za moso apuchu zala fia na apuchu na yo botelio bana zala fia na moso na yo munene moso mbala botelio bana okoboya mwasi sikoyo bana wana kasa ndenge batikali mwasi ya banzoto mike oyo lulaka bakoboko la bana na yo boyo kama solote bana kutu mususu mama kufa te mama zana bomoy mwasi ya papa linga kutu bako tata na ndako oya koya koboko la bana wana abando rappeler so we muna bien yini ngala ke nosala anana kufa ne mwasi na kufa ke ba papa ah non ba papa ngala o pesa ni na ngai la photo nanga 33 ans, bota nanga sko 20 ans après. Muta munene, naboya munene nanga, naboya kia puchu. Kali tama, lokwa mama Denise. Naboya kia puchu. Naboya kia puchu nanga ite? Non.
complexe oyo mibali bakotisaka basi. So money mobali akotisa complexe le bane papa naza na posa ko vivre nani ko tika bana ba orphelin ko ba tu muso mona mukolo mona mutala mukolo oh le ki asa orphelin asa orpheline combien de fois siko bano bana no mike soki muto a 60 ans oh le kaza orphelin bongo mona a 13 ans. Moi, à 13 ans, on a posé à papa, on a posé à maman. Maman, so, orange alia. Maman, so, lipalia. Parce que, est-ce que, mouton 60 ans, on a besoin, maman, alambele? On a besoin à papa? Est-ce qu'on a besoin de conseil à papa? De conseil à maman, mouton a 60 ans? Non! Maman, mouton 60 ans, on est la papa, on est la maman. On est dans un orphelin, dans un orpheline. Et pour nous, ce qu'on a mis. Oh, maman, la banwa qui bana batikali. Non. Le monde est trop matata. Non, t'as gentil, botard, on a rien à sourire, botard la bonne. Là, j'avais 33 ans. Botard la mosque 20 ans après. Moi, ça confie ma côte hospitalité. Traumatise, tension, maladie. Bah, mon Dieu, déjà que tu as commis un lien, il y a ma camarade, ça m'a fait. Bon, on a commencé la marche, c'est un chaque jour pour l'année. On a commencé la marche pour la attention. Et ce problème, il y a un Congolais. Mouninga vraiment. Quand traumatisé, Mouninga est un nyonso. Comment on a fait Yomoko? Ce qui moi, c'est le lobby, papa, qui est fait. On est ici, on est dans la fête, n'est-ce pas? On a besoin de Michel Moissine. On est dans la fête, n'est-ce pas? Les boumous sont la type pantalon, les boumous cabani, quand on sous la scène d'ambo, quand on sous la matière de colo, on est dans la fête, n'est-ce pas? Mais. Mutina mwana mwasa batuchi mwana mwasa otakere koti ya asali soki anoye soki pakati take kata ke stoma bandeko likolo ya complexe ya mobale ngebo mamuni ebomi muninga mwasi siko yo mto chikali na ndako zo landanga olandanga mobale ya complexe mama na jus d'orange mobale olobela ko era nyonso azwa yo zala na yo bien oboteli e bana bazo benga e papa. Mais moi, ça comme c'est traumatisé. Moi, je suis fait ça, c'est pour y aller des fois. Si on a un pantalon fini mon tolo, je sais, mais moi, je suis awa, je suis bimi awa, je finis la même dinga moi si. Je finis la moi si na yo. Même si tu es dans un moment où il m'a cassé, il peut vous marabattre. Est-ce que vous voyez? Bah, tout le monde a fait la malata, on est bien sur ma Congolais. Tout ça, la macabre, moi, pour te dire, un peu comme un délai. On sent la macabre pour la boninga. Yaya, on recouvre les touffements. Voilà ba maman. Oh eza makambo concerné biso mingi mingi ba maman. Complexe o mibali ba kotsaka na basi na bango. Ceux qui mobala kotsa complexe. Oye munene, lobe ya munene na famille. Na famille na biso to ba to minene. Mutu nyoso sema po za nzoto mikete. Mutu nyoso pa sala mapo za la pe munene te. Ba mibali ba papa botika ko traumatiser basi na likambo ya oye munene eza mibali musu mwasi na ete mwasi abato oye munene oyo so mwasi abato munene ndeni mwasi no te ndi mbele ba Congolais oza na droit ko bisa mwasi muteke oye munene soki yo tanga mwasi muninga likolo tina se yango biseka ye munene total la kapé makambo yango ko sa nini ya koloba. Maman cause la complexité. Zala fier na munene na yo. Ce qui munene na yo bonga na maputa lata maputa. So munene na yo bonga na pantalon lata pantalon. Ce qui munene na bonga na robe lata robe. So moke na munene na lati pantalon ezo simbate ko kipete ke po ya lata pantalon lata robe. Lata selon morphologie na yo. Lata selon zoto na yo. Ba papa. Botika ko tumisa ba mama parce que ba papa se nenge boza. Zoto na faire ande mote. Okuta mususu ezaka boy. Boye mama ko boya ote pona yango te mama zo supporter yuli ko supporter munena mama te pona nini wana eza motema mabe timambi ya malamu te nakei nakesa la marche ngana ka boy ndena ke boy j'en ai pour 1 heure du temps. On se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup na bino surtout pour disposateur na bino pona ko tala to pona ko ka maman Eliane Nitu. Que Dieu vous bénisse. God bless you.
Mungu anubariki tata nzamkalo saku muna nzamba ndo beshana bana betu bon subi po bye bye. Nikata shedu shiri papi ninda shaiwa he. Daitana kuningune papi ninda baiwa.